Bonsoir la Chine, bonsoir Bana membre, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Nabino, bao nyonso bakoyoka video oyo bambote Nabino na bisika ekozela bino na bisika bozali na bamboka nyonso oyo ekotala video oyo na kosenga bino vraiment s'abonner massivement na chaîne ya Mère Fashion de Nantes officielle. S'abonner massivement. La Chine mobima bakoyoka video bo partager. Tosi tolembi makambo yo ya kobomaka bato. Tosi tolembi makambo yo ya kosuetaka liwa bato. Tosi tolembi yango. Tosi tolembi. Mutuso aza maladi botika ye maladi na ye abeli asisa tina suka maladi na ye. E ateke boko makosala neti ba jeu neti ba théâtre boko makolelaka bato nanu bakufite bazuka fièvre na ye azuka kosukosu na ye ayokika mutu pasi na ye bobani kosalela ye matanga le moment na kufite soki bino bozalaka bandoki botika koboma bato wana sope bazokufa parce que bozolela bango avant yango wana pele msusu bato amabe mitema mabe bakoti bayoki likambo yango bato wana yango wana bazokufa. Tozongeli lisusu likambo oyo, likambo ya malolo Doris la Congolaise, mama bato, azalaki na bonne santé, azalaki maladi te, azalaki na problème te, tomonika aboye, mbo a Paris asaleli video, azolela. Nzoka nde mama bato, azalaki na maladi te. Kaka na minute une semaine wana ya tika ikolela ye. Allez, mama bato akoti hôpital. Azuma akoti hôpital. E komi sikoyo tina kufa mama bato. Sikoyo to komi lisusu to mona lisusu mbo a Paris asali lisusu video o nati lokole akufi. Bande konazo tila bino boyoka ba vérité bato baza contente na contente te na makambo mbo apare azolelaka bato soki asa simbikisi na ye pona koboma bato soki asali likelemba na ye na bato wana ba loketo o babinaka basali makambo na bango po baboma bato boyoka na tiela bino makambo ezoleka na boyoka bino moko bo analyser yango est-ce que eza malamu to eza malamu te po bino bozoloba biso bato ya bato bazolo tolobelaka tozaka na ba information te mais boyoka nanu ndenge ba makambo ezoleka bo juger bino moko boyoka ngo bozala attentivement boyoka allez toleka dans tout Paris. La nouvelle qui s'est propagée parlant de notre confrère, notre frère, notre ami, notre grand frère, notre petit frère, notre cousin, notre oncle, Nati Lokole. Nati Lokole, qu'on a propagé une mauvaise nouvelle contre lui en disant qu'il est mort. Mes chers amis, pourquoi ça? Sa prière, les mabotes, mais les anciens, sa prière, les mabotes, mon abattu, a fallu dépression d'ailleurs suite à ma camo de pardon. Pardon Bolimbissa. Et puis corona va se soigner. Donc Nati n'est pas contacté grippe na ye, nani pardon, coup de foie n'est pas qui est moi malade, moi grippe dans autres. Na dépression azwaki, a pomper ba bazuye ba ke na ye, nenga za boya za na l'hôpital, il n'est même pas dans les soins intensifs. Et comment il parle avec sa femme? Donc Massa Biso a dit l'ondolé. On a partagé quelques informations dans quatre groupes, il y a bango basala eloko UJCD, on a union de journalistes à diaspora. Asala ka mpe na nenga ya mulimo mabete.
Facebook wana na WhatsApp wana Marlène Kasanga nawe yako bagisa Daniel Mwananteba na ni moi sur Dali Bokombi bango ne ba mvenime situation et comme prier pour Nati prier pour Nati ba prier le nini o to prier le Nati ya nini o biso ba prier na monsieur Sili pour to prier le Nati. Est-ce que vous voyez que vous avez maman Nati a 82 ans. Ok, il a 83e année. Vous piquez ça, maman a tout crise pamba, l'école a cambola information ya Mwanza. Pourquoi ça? Pour Nini Boye, vous commencez, vous souhaitez la mort d'une personne comme ça. Alors, bande konangai, nambangu nyonso na ekoye bisabino nati lokole azana mo problème moko pepe moko ya santé azwaki. Bon, ba détail nyonso tutokoye bisabino déroulement na ngote o wana nyonso tu muto ayebi yango mingi ezali ndeko na ye. Donc vie na ye Zakari ayebi yango peu place azali. Bon, paraît-il azali déjà na convalescence, ça va. Mais afrolé maintenant, afrolé période moko boy pena ya bien te. Moto ebité ce que za corona, ce que za corona te. Mais l'essentiel pour nabiso nzambe asali ça est ndenge azako s'en sortir petit à petit. Mais problème ezali siko, le problème ezali il y a battu, il y a lanceur de message. Balobaka ce que ça lui faute une fois et qu'on s'excuser, mamsusu bako tikayo, au dans circonstances atténuantes. Bako bakizaki erreur, mamsusu erreur à jeunesse ou bien coup de choc ou coup de folie, ok. Mais ce qui est commis, on reprend dans le sous deux fois, bako mona qui est commis habitude na yo, trop c'est trop. Trop c'est trop, c'est trop, c'est trop, et ça bien te. Tout le monde a période moko bobabi, mais c'est la maman biliabelle liwa. Et ça l'a bien te. Période moko bope babimisi là déjà vieux taboulé avant kende babimisi là déjà likambaliwa ezalaka bien te babimisi là kapé mama vieux lutumba le vieux lutumba kufi nzoka période on a akufa kité motonio surtout aux abissonions surtout ba passager na kata mokilo motonio so aya na jour na ya botama heure na ya botama pe azana jour na ya kokende soki mokolo ane kokite soki jour on zamba prévoit ki pona yo kokite Mama tata ndeko bo matabo kita okokende te. Mais mokolo na yo soki koki ozala kake di banga béton nani tout ça okokende. Alors le problème ezali siko ya nati lokole nouvelle wane se propager ndenge nini et se propager na toyoki yango na mwana na biso yo ya Congo ya Brazza na demi Congo ya Kinshasa grâce Mbizi. Mais pourquoi siko na lobi que grâce Mbizi trop c'est trop? Bande konanga grâce Mbizi siko okoloba lisusu keta été emporté po yo moko lobi grâce Mbizi loko lo sozwa ki coup o sozwa ki déjà problème na likambo ya malolo la Congo maloris la congolaise o sala ki faut pas o propager nouvelle o bimisi image o isala batu mawa to reprocha ki yo o lela na mi yo ya mo besu nelongi to la kisa image wana to moni sikoyo to posaka yo question déjà grâce Mbizi to posaka yo question grâce Mbizi malolo akufite nouvelle bobimisi oleli obimisi miyoyo sikoyo quelques heures après les nouvelles yeke akufa kite obimisa kisiko nini la place a miyoyo wana ezaki première étape reproche à liboso to salaki yo siko to yeko koma na reproche mibale sikoyo akufi ya solo omoni ndengo komi modéré olandi omoni ndengo mikitisi osali siko live oleli malolo otie lisusu elongite ozomona po moni que kisakata oyo salaki ya liboso bapekisi mutu kolela te kisakata oyo salaki ya liboso omoni ke ezalaki bien te kolela wana ezalaki ya buzz ozomona mbala mibale otosi omikitisi et puis ça bakoko na biso bana koloba mama na biso bana koloba moto alelaka mingi ezali moto alelaka sima kolanda te ke moto kokanisa te ke moto ya ganga kakolela nde ye mutu mususu aleli mingi bende ye mutu azaki na susi mingi non mususu ezali tango likambo ekoyi mba ya miso ekobima te me kolela ne eza na se ya motema ye nde mutu akoyoka pasi mingi. Alors siko grâce Mbizi qui récidive mes chers amis, pourquoi elle a récidivé? Donc
aye lisusu nali kambuya nati lokole. Et puis ça, elle commence à s'excuser en disant qu'elle a été emportée par Marlène Kassanga qui lui a annoncé la nouvelle. Marlène Kassanga, en tant que journaliste aguerri, en tant que journaliste professionnel, maman, yo za mopanzi sango, yo moko tango zui nouvelle wana, est-ce que je vois qu'il y a une source sûre, likambo ya kolobela muto akufi, oyebi que surtout makambo ya kotia na ba page, soko sotia na ba page à la seconde, monde entier et monde akango, soko za na batu balanda ko na ba Chine, na ba Bangladesh, na ba Tripoli, na ba Burkina Faso, na ba Australie, na ba Yemen, mbala moko na seconde wana batu bamoni. Attention qu'on y ait 15 minutes après, déjà information c'est Kendeki. On vérifie à quitter. Masarabiso a dit Londolé. Bomoni boyoki, 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 grâce mbizi. Grâce mbizi bakangi yondoki. Grâce mbizi. Obomi malolo. Otiki siko malolo. Malolo akufi. Vidéo salaki ya miyoyo. Deuxième fois, malolo akufi ya vrai. Tomoni yote. Grâce mbizi. Yango yo za ndoki to za moto. Batela mwali o baloba lisu moko wana bapesi yo na mokili mama. Siko yo lingi ba boma yo potika mwana wana otika grâce soki kombo na ye nani? Otika Rachel. Siko sali so video ke nati lokolo ya kufi. Wana siko ba osenga bolimbisi. Quel bolimbisi oko senga siko yo grâce mbizi? Quel bolimbisi? Nana nga kondima oli susu. Yo quelle maison oke kokota. Po le la kabato. Po kose la kabato bakufi. Après 2 semaines bato wana ifo bakufaka. Grâce mbizi. Okosela mama Miriam, mama Mbili Abel akufi kaka yo. Okosela Tabulei akufi kaka yo. Okosela Rochero Masia kaka yo. Finalement yo grâce mbizi. Ozana ndokito omela makila ya bato. Il faut publier ka bibembe ya bato. Population congolaise et congolaise. Oyo yazo salaye, oyo. Bolobi nini? Bo pesi quelle punition? Bo pesi quel combo? Bo pesi quel obalobaka grade. Parce que nazo mona mbaliboso na yo kaka papa nanga ndenga auto pesi explication mobimba wana. Sikoyo nazo senga kaka population. Est-ce que bolobi na ye nini? Nani anga asaleli émission? Parce que ce que zalaki Karine Mokondi. Bande kona miniti oyo tolinga to suka ndenge nini. Karine Mokondi alobai kaka muke apesika explication a muke. Ke yena malolo bazalaka ba camaradité. Et koma ki siko population mobimba. Mais siko awa grâce mbis aboma kiye. Alela kiye. Akufa kinanu te. Motomoko asaleli grâce mbizi émission azalite. Tozongi lisusu siko na likambo ya mikolo yo ya nati lokole. Awa grâce mbizi a publié mokli mobimba. Ke nati lokole akufi aleli asaleli su video. Nzoka de grâce mbizi ba kebisaki yo meoyo kaki tozo landa mibekwa batute. Oza mutu makasi. Grâce mbizi batela Rachel. Tika makamba kolelaka bato bakufi na bango te. Tika kolelaka bato baza maladi ka fièvre ka grippe. Na miniti ondengo osalaka boye yango wana bato wana bazokufa bazokotela bango na bandoki. Yo ozosala ba propagande wana nini? Osaleli mama malolo abato azaki na bonne santé na ye osaleli propagande bato pe babandai kolinga kufa ye wana pe bazuye. Grâce mbizi. Batela Rachel conseil gratuit. Kokende mbango te po na succès. Ba misuso bakenda na succès mbango basuka ka na nzela bakoma te. Bakoma te. Yo bosali association ya kindoki.
ezali yo, ezali vie Zoro, ezali Marie Laure. Bozi siko tantine Fanny bokotie na kati. Bandeko. Oh, quel likambo. Vie Zoro kuna alelaki. Alelaki nani moto a théâtre kombo na ye nani. Nabosani kombo na ye ezole kangai. Kombo ezole kangai. Jani, alelaki Jani a publié na page na ye ke Jani Faye akufi. Yango bino kako publiaka esiko eza siko nini? Bino bobanda olobande Karine Mokonja lela bibembe alingaka ko poster bibembe Karine Mokonja postaka bibembe. Mais siko na minute comme siko tourna bino bosala ba video bosalela bango ba émission bosalela Grâce Mbisi ba émission bosalela Zoro Mabiala ba émission. Parce que bazo salaka bondoki. Bozo kebisa bango to bozo kebisa bango te. Bozo kebisa bango to bozo kebisa bango te. Poto ngana moni te ba video ba saleri Grâce Mbisi. Na makambo a minene. Eza makambo a minene. Bino bozo mona ngo mke malolo akeika parce que Grâce Mbisi mutalelaki ya yeba yeka ko boma malolo. Malolo a bato, atiki ba fan na ye, apesa ye ba promesse na ba fan na ye, malolo akei, atiki famille na ye, atiki bana na ye likolo a Grâce Mbisi. Grâce Mbisi, ozana esprit vraiment tranquille makambozo sala. Esprit na yo penze eza tranquille, Grâce Mbisi ozo lala po ozo lamuka po ozo tambola. Osenga ta pardon to sala vraiment vidéo osenga public mobima ya Congo. Pardon, oh makambo ozo sala ya mabe. Mbisi tika makambo yo Mbisi tika makambo yo ozo sala kindoki Mbisi sambela. Mbisi tika makambo kindoki Mbisi. Ozo sala mabe, ozo boma bato, tala nanu malolo a bato akeika boye. Soki yo publia ki likambo wana tele msu elinga yela malolo mabe elinga yela ete. Siko ozo komi siko yo osali su video pona Nati Lokole pa akufa. Yo yebi kombe bazo konte na Nati Lokole. Ozo yo ka deja mama na ye aza na 82 ans. Bana nde bakundaka mama. Yo lingi mama Nati Lokole akunda Nati. Ba mama babotaka bana po bango bakomi biso to komi mikolo po bana bakunda biso. Bana bako kunda ba mama bako kunda bana te Grâce Mbisi. Grâce Mbisi tika ndoki. Tika kindoki mama batela lisu moko na wana nzamba pesi yo. En tout cas la Chine nasuki ka wana. Nasuki ka wana. Bo like vidéo s'il vous plaît. Ceux qui boyoki vidéo, bo tali vidéo, bo like ango s'il vous plaît, s'il vous plaît la Chine. Voilà, bonne soirée Nabino. À bientôt. C'est la chaîne de Mère Fashion de Nantes officielle. Bye.